bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre les artères de Kinshasa d'aujourd'hui. Merci à la communauté 3 Extra Production TV Mobimba pour un intérêt particulier au besoin accordé à l'émission Nabiso. Lelo tozongi lisusu na lemba. Tozongi lisusu na lemba. Bana lemba boza wapi bana muamba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Kabali solo, pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso, namoni quartier na biso, namoni balabala na biso na 3 Extra Production TV. Commune ya Lemba est subdivisée dans 12 quartiers. 12 quartiers à commune ya Lemba yango, un quartier commercial, quartier échangeur, quartier école, quartier foire, quartier Gombele, Kimi, Kimpwanza, Livulu, Mandradel, Masano, Mbanzalemba na Salongo. Balade na biso ya mukolo lelo ememi biso na quartier de l'école. Bana lemba boza wapi lelo toza na quartier de l'école. Ah, tu vas venir bypass. De la Kisabino, Babalabala, quartier de l'école. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Dans le quartier de l'école Bozawapi. Awa tozana avenue Lulu. Avenue Lulu na bino botika kala ya ngoyo. S'il te plaît, retournons à la parole. Balingi zombe te balingi biloko na ye.
biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu. Avenue Lulo yango oyo bana Lulo boza wapi? Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Lulo yango oyo na quartier de l'école. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole. Bokota bokota, bo partager, bo liker, bo commenter. Dans quartier de l'école. Les affaires de Kinshasa. À 3 Exam Production TV et dans mon canal. Vérification des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Avenue Lulo yango oyo. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Je dois avancer dans Avenue Lulo. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Ah, masula kobangola kamotema ye. Avenue Lulo yango oyo, bana Lulo boza wapi? Pesa sango na moninga, na moni lupango na bino, na moni balabala na bino, na 3 Exam Production TV. Bana Lemba, quartier de l'école. Et l'autre côté mabele na bino. Partagez le lien, s'abonner, commenter. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Merci d'un intérêt particulier Bozo accordé dans les artères de Kinshasa à chaîne 3 Exam Production TV. Bozo avancé.
oyo toza na avenue Lufira. Bana Lufira boza wapi? Bokota, bokota, bokota. Avenue Lufira na bino botika kala yango oyo. Quartier de l'école. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. À droite, Nabiso. École Sifa. Petit Tobi, Yangwana, école privée. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Toujours avancer. Dans le quartier de l'école, Bozawapi, avenue Lufira, Nabino Botika Kalayango. On a désengorgé bypass, on a désengorgé avenue Sefou, en basala direction Oyo. Les autres bimana première porte et africaine. Bokota, 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 beau partager. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Et que mon qu'on a lobby, tous on a allé le Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Avenue Lufira yango. Nango perfectionné puisque son nom Makambo toboya kilobi Awa toza na avenue Lufira. Bokota, bokota, pour s'abonner, pour partager, pour liker. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission
tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Bana avenue Lufira boza wapi Lufira yango yo. Lufira botika kala yango yo. Oyo Lufira na bypass. Croisement Lufira bypass yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesu Zambanayo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Yakanayo. Bokota, Bokota, Bokota. Ah, tu côté avenue Lulonga. Le retour à la parole nous est tous demandé. Bana Lulonga boza wapi? Kenda libana mboka kala oyo lisusu ndenge Lulonga ekoma te Lulonga yango yo. Lulonga na quartier de l'école. La commune ya Lemba. District ya Moamba. Avenue Lulonga yango yo. Toujours avancer na Lulonga. Bokota, Bokota, Bokota. Bana avenue Lulonga boza wapi? 4 jours nafanya mali. Avenue Lulonga yango yo. Bokota, Bokota. Perfectionné, Makambo toboya kilobi, Lissume comment nango perfectionné, Makambo toboya kilobi, et qu'on autorise.
Paroisse Notre-Dame d'Afrique. Yangoana. Paroisse catholique Notre-Dame d'Afrique. Paroisse catholique Notre-Dame d'Afrique. Yango bana lemba boza wapi? Bokota. Awa toza na avenue Lukunga. Avenue Lukunga, bana Lukunga boza wapi? Bokota. Lukunga yango oyo. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kouta tiré. Bana avenue Lukunga. Bokota. Tozoke na avenue Lukunga vers bypass. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Croisement Lukunga bypass yangoana. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. À gauche na biso quartier échangeur.
Bokota, bokota, bokota. Toujours avancé na balade na biso mokolo lelo en quartier de l'école. Bana avenue Lubisi, bokota, bokota, bokota. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon kona lobi tozongana. Lubisi yango yo. Kabali solo. Ebisa moninga namoni Lubisi na biso totika kala na 3 exemples production TV. La émission nango les artères de Kinshasa. Yona no s'abonner, ti s'abonner. Po mankaka ba vidéo na biso te. Bokota bokota. Dans le quartier de l'école, vous avez pu dans le quartier de l'école. Avenue Lubisi yango. EP1, EP5, les manants yangwana. Bokota, bokota, avenue Lubisi yango yo, to avancer nango. À droite na biso, EP1, EP5, il y a les manors. À Mopanzi, il y a Notre-Dame d'Afrique. On continue à venir Lubisi. On a venu Lubisi, bokota, 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 bokota. Avenue Lubisi na bino botika kala yango yo. Bokota, bokota, bokota. Sagesse avec un ennemi frère. Donc comme
bakotrahisa kutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka babolye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. S'abonner, beau partager, beau liker. Bana Lemba, quartier de l'école. Moni lupango na binote, omoni balabala na binote. Komela biso, benga biso. Bokota, bokota, bokota. À droite, biso qui concession bakimangiste. Biso totikali kaka ngambo yo. Avenue Bembezi yango yo. Retournons tous à la parole. Avenue Bembezi yango yo. Bokota, Bokota. Bembezi, un quartier de l'école est comment asphalté. Bien beaucoup comme on a. Avenue Bembezi est comment asphalté. Et donc il y a débouché dans l'avenue Sefou. Bokota, Bokota, bon s'abonner, bon partager, bon liker. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Et comment autorisé. Totiki Bembezi, Tokoti Lou, avenue Lou, yango yo, na quartier de l'école. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo
Mongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Zokoba. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Avenue Lou yango yo. Tobimina Avenue Lou na bypass. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Bokota tokoti Avenue Lebo. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Lebo bozarapi ovana na Avenue Lebo. Kenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge Lebo komate Lebo yango yo.
nango perfectionné makambo toboyaki lobi Veni Lebo yango yo, toujours avancer dans Lebo. Beau quota, beau partager, beau liker, beau s'abonner. Moni balabala na binote, moni quartier na binote, benga biso, komela biso, tokozonga. Merci la communauté 3 Exa Production TV. Merci pour l'intérêt particulier que vous avez accordé à les artères de Kinshasa. Monsieur Nabino Oyo, Ezola Kisabino, Bisika Tikakal. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Lebo yango yo, tozokende nango vers Mbezi. Bokota. Na droite na biso. Na ba année 2003-2004 dans la boulangerie. Dans le quartier de l'école, on se souvenir en ango. À droite, on a biso la boulangerie. Andeko Balandi à 3 Exa Production TV. Ah, de côté de l'avenue Lombo. Avenue Lombo na bino botika kala yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker Lombo yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana veni Lombo boza wapi Lombo yango yo. Kabali solo Lombo totika kala namoni yango na 3 Exa Production TV.
na biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu ikotosa nzambe tala biso batutu Avenue Lombo yango yo bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker bana Lombo kenda libanda ya mboka Lombo na bino yango yo tozongela nzakomba retournons tous à la parole oza na besoin tolakisa yo epa na bino quartier na bino commune na bino benga biso zwa contact na biso zwa contact na biso okokende kolakisa yo mpe epa na bino perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné Institut national d'administration et de finances yango Institut national d'administration et de finances Bokota 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 Tokoti avenue Luchacha avenue Luchacha na bino botika kala yango yo Bokota Bokota avenue Luchacha yango yo na quartier de l'école la commune ya Lemba district ya Moamba Bana Luchacha boza wapi Bokota Luchacha na bino botika kala yango yo bana Luchacha s'abonner, vous partager, vous liker. Toujours avancer dans l'avenue Luchacha. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la cima
Yesu yo, Yesu zonga na yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole, ipambole. Après Luchacha, le côté avenue Lukwila. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Lukwila yangoyo. Otika Lukwila kala oyebi susu ndenge ekoma te Lukwila yangoyo. Balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu ikotosa nzambe Lukwila yangoyo. Bana Lukwila kenda libanda ya mboka kala Lukwila na bino yangoyo. En face na biso bypass ezokende vers Venzer Matete. À droite na biso okei vers Lemba Salongo vers rond-point Ngaba. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire Mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango tambe bisanga liba
bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Très chers internautes, très chers abonnés de 3 Exemples Production TV, merci pour l'intérêt particulier que vous avez accordé dans l'émission sur les artères de Kinshasa. Ce qui est sous Azongité, Tokutani au prochain numéro. Tosuke seli balade na biso ya mokolo lelo na avenue Bakali yango oyo ezokende vers Super Lemba. Soki Yesu azongi te tokutani au prochain numéro. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retourne.